Enregistré, normal. Ah, tozana kata Congo. Vraiment, babeti biso pa rebelle mabe. Gouvernement ni nezanga équipement ya kobeta munguna. Tshisekedi tala makambo bien. Soko tala ngo bien c'était mabe. Tala Congo Marquezali. Ba mama, bana, ba koko, banani. C'était pasi na pasi. Boy. Ezabiete. Gouvernement Tshisekedi. Faux gouvernement. Mbango so matate biso to boka to kufwaka. Boy. Ba mama bana mike baseke pasi mingi sana pona Congo. Congo toko bundila ngoma to boy politique. Je m'excuse complicité. Batindili biso atitaki ya mundu kyoyo. Ba pesi biso yango teke par rebelle. Tala tribalisme ezana kata Congo. Mundu ko isa bien formé ba beti biso lokola bambinzo vraiment botikela kasi bambango mabele ya bunakanda na ruturu batikela bango bazwa tokufie bele na kata Congo to boy tribalisme eleke bele pa ba généraux Congo oza otindi mutu azana posali ambango isa bieta équipement Congo ezate mirage ezate aviata de combat ezate Ezabieta penza vraiment na Congo. Na Congo se toza boye. Yebanga na kotika armée. Na epona ko bundela Congo. Mindelo mboka na ngai komia. C'était politique. Ezabieta munoko na ngai kauki. Vi na ngai kauki. Awa tsona kufela wapi na ebite. Aussi ça te mutu azali champion. Vraiment na Congo. Tala marga na mela mai loko la moi. Moi sinanga na kata Kinshasa 3 bana basi. Na yako bundela Congo pona mindela Congo. Mais tala Congo markezo sala makambo. Eza vi moko c'était passé. Bakoko. C'est que bana ese mobimba bazoke mamakasi. C'était souffrance. Na ese na ko botata. Nako botate pona souffrance eleki d'abord. Via boy. Botala. C'était commando belge. Ngana formé. Na promotion Kabila. Mais toujours ezalaki boté o toujours eleki. Mais ezalaki mais politique eleki siko tribalisme. Biso to bundela pona Congo bino bo matapete po bo défendre Congo te. Bo sala ka tribalisme. Toko beta bino na